Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour. Mbote mingi na bine nesto ya bolinga Maman Eliane Nitou. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela biso kimia ezali o. Bino pe na côté na bino kuna bola muki ndenge nini, ndenge kaka ngana bakekola la kola muka ezali habitude te. Tango nzamba pesi biso pe mabomo ekoyeba na kokumisa nzambe, kopesa ka nzambe merci pamba te o lola palata ezali aye. Lelo na ekala mwa lombango kato sola mwa lombango en tout cas na koumela te nazo salaka oyo balbaka vite fait. Ezali na papa na biso moko ayebisinga lelo ke Maman Eliane Nitou pona nini basi mususu balingaka koyoka te ngala lobi na ndenge nini. Alobi que ndenge tozali ba réclamation sala makabasi mi kokaka mobile nanga za mabe. Mobali nanga boye meza na basi mingi Mama Nitou balinga koyoka tata ozo koyebise likambo okomona mwasi lingi koyoka te yango na yepa na yo Maman Eliane Nitou omeka koloba ta musu mwasi nanga koyoka likambo ezali que papa oya lobi biloko mwasi alambaka ezaka mingi fade biloko ezalaka fade soko alobi amemi ngambo soko amemi koloba ke biloko ya malamu te akomema na ye ngambo po mwasi akosepela to lobi bongo mpona nini olinga bakinga na ye bolamba te nga nalambaka bien nga na bandi olamba lelo nga na banda kolambaka ndakala le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  boyebi kaka basi bazaka so mobali alobi ka moko ya sakumi deja na 40 mois alobi ke omoni mbisi akokauka mama nalinga mbisi akokauka kasi soki mwasi na nga alami mbisi akokauka nayoka penza gu ya mbisi akokauka te ndenge oyo mama na biso azalaki soki alambi yango mpo mama na nga azalaki soki alambi mbisi akokauka olie mbisi oyoki penza mungu apenza tina kati ya mbisi me mwasi na nga soki akolobi na ye bo Mama Eliane yo ozalaka bongo kokompare kaka na mama ya bino ka mama ya biso azalaki boye mama ya biso banda olamba boye mama ya biso azalaki boye bandeko na ngai bamama kosala reproche ezalaka mabe te surtout tango oza na engagement ya bolingo ya libala oza na mobali ndeko na nga mwasi mama na ngai soki mobali oyo olambelaka biloko aza kolia eke biloko yango aza kosepela nango mingi te luka osala makasi olamba yango lolenge oyo alobi po alobi ke ya mama na bango ebande okota mungu ya yo ozokota mungu te c'est normal mbisa okaokezaka elengi oui mais il faut pe kolamba yango malamu. Alors na ye kolakisa ka mwa mukendeko on apprend tous les jours hein na lobi te koyebi te oyebi kasi koza eloko mwa mukezo sa nini ezozanga oyo eza bongo mbisa kokauka mbisa kokauka oyo na sokoli yango oyo tobengi nzombo
na niki nzombo na nga penza ndenge aza bona niki ke deja na linyoka penza po nzombo ngo aza makasi na niki penza na niki penza na linyoka po na kolongola mabele boyebi ke pa ibasala ba mbisi evandaka na mabele hein ntango baza koyita ngo mabele ezokota soki kaka moto azolia mbisi poso wana oki kaka mabele esalaka gute esalaka bien te ekataka petit elongolaka posa ya kolia moni nzombo aza makasi taka tala po ebukana eza penza makasi mpona ebukana fo kosukola nga sina sukola na linyuka oyo nawalakisa kaka ndenge nini nga nasukolaki yango deja na linyuka nazosalaka demonstration ya pamba mais ese sukomi nango deja na linyuka tala mbisi nde aza makasi po ebukana tala mbisi ndenge aza tala ndenge aza makasi mbisi makasi do na niki ye penza na niki penza konika nde bozomona boye nde naosala bo naosala mwa mai ya tiede sala mwa eau tiede nde ozomona wana oyo azali mbisi oyo tobengi oyo aza mungusu. Alors mama na ngai nalakisa yo ndenge papa alobi ke mbisi okoyoka eza na goût te eza mbisi akoka kasi ezanga goût po mbisi nayo ezala na goût mama osala ndenge nini ozwi bassin na yo sani na yo ndenge eza boye otie mungwa oyo ezali mungwa oyo bomoni oyo ezali mai ya moto natie boye moi natie mungwa mwa ebele natie mungwa na nga na kati ya mai voilà wana mai ya moto natie yango mungwa natie mungwa ebele nakamati sikoyo mbisi na ngai na bandi kotia yango na kati ya mai oyo ya moto mai ya moto elembisa mbisi soki elembi mungwa ekota na kati ya mbisi poso ya nzombo na kosalela mame jeni mongo ayebisenga kobwakaka poso ya nzombo te elengelalaka wana ngai mpe nabwakaka lisusu te mpona banda mpe kobwaka poso ya nzombo nabwaka lisusu te kasi poso nakoma kobwaka eya nde poso ya mungusu ya nzombo nabwaka lisusu te nakoma kobwaka nde poso ya mungusu nakasi moni nzombo ta ndenge nzombo esali nini o mungusu epanzani me eza makasi musuni na eza makasi nyonso ezokota awa na kati ya mai ya moto na mungwa natie mungwa ebele natie pe mai ya moto po mai ya moto elembisela ngai mbisi elembisa poso ya mbisi oyo ndenge ekoti mungwa boye ndenge ezokota mungwa kotia mbisi te mbisi aza na salite ozwi pe mungwa otie na kati soko mbisi no aza na salite otie na kati ya mai otie mungwa tango kobimisa mbisi po osukola ngo tango kosukola mungwa nyonso tu ekokende bobi ke mungwa ezaka na saveur mungwa nyonso tu ekokende alors po mungwa ekende te gu ekota na kati ya mbisi osukola nano mbisi na yo liboso so osiko osukola mbisi na yo osukoli yango malamu okamati otie na kati ya mai ya moto na mungwa soki na tiango ndenge na tiango boye na kozela yango elemba mungwa tango ekokota na kati ya musuni oyo woni mbisi eza makasi tala mbisi eza penza makasi eza penza makasi evanda nango boye na mai po mai oyo pe lokola eza deja mai ya bien propre nakoki pe kozwa mwa mai na utiliser moi mke pourquoi parce que solo ya koyita ekoti na kati ya mai solo ya koyita ekoti na kati ya mai lokwa solo ya koyita ekoti na kati ya mai na kuboka mai eza bien eza mai ya moto ya propre mbisi asa sokwami malamu penza na etie na kati ya mai oyo awa naza na oyo tobengi matembele oyo na uteki nango na Kinshasa matembele na nga na Kinshasa na sima sokolaki yango bien tango na sokoli yango na tia yango na sachet bien na kati ya saki congélation na yango na poto evandi lelo naza na posa ya kolia matembele na ngai oyo pona lia matembele oyo noka elangi nango gu nango za malamu na kolamba matembele na nga na mafuta ya mbila pe na kolamba yango na mbisi oyo bomoni mbisi na nga oyo yango na kotia na kati ya matembele banque nde tobengaka yango mokonzi ya bandunda na kotia mbisi na nga na matembele na kotia mbisi na nga ebele munana bien manger c'est le début du bon nga na lingaka na kolia nzoto na nga kolia nga kote kolia na saka ngo ba jeter na lingaka na kolia ya bo monita ba bengi senga ta kuna na ambassade nga ba chinga kala makambo ya kolia kaka a chacun sa vie nga vi na mambo ya kolia ya bo moninga ba chinga kala mambo na nga ya kolia kuna
Donc, maman la biso, nenge papa lobi ki mbisi ezaka na goûte. Ce n'est pas parce que mbisi ezaka koka fo ezaka elengi. Non, il faut kota mungwa. Nde papa lobi ki ezaka fade. Pourquoi? Parce que ozaka mbisi, olambi bongo, chema kamunyo se koti na mungwa te opesi moninga te. Moi elengi ya mungwa. Kasi naza lokola mungwa naza kopesa gu ikiminga nzembo wana ya papa le moloto mungwa ipesaka gu na kati ya biloko yango boza koka papa yemba zoyemba bile ya mama ezanga bilete pe minerval kasi yango elekaki mosuni nelengi ata mungwa tomate ezalaka na mungwa na tomate bilo moko ndengwana mungwa eza très important na kati ya biloko soko moni ko belaka attention ba pekiso yo mungwa okoki kolamba biloko na yo ozu ya yo ezanga mungwa china mopanzi kaso lambeli moninga biloko na mungwa po ayoka saveur ayoka elengi ya biloko. Alors naza ko tia biloko na ngai dans un premier temps naza ko tia na ma ya moto de bomoi na mungwa mbisi na ngai ya lemba malamu kolembaka ateme mungwa pe ekota na kati ya mbisi pota na kolia mbisi azala nelenge azala na gu biso batolinga kolia malamu tolinga nyonso ezala bien po mbisi azala na elengi mbisi azala na gu epuis nalinga mingi nzombo na kati ya matembele. Voilà ezaki wana kaka mpona kolakisa ndeko mwasi kolendi soko akotalisaki lokola mobali no aza kolobaki mbisi na yo ekotaka mungwa te yo ozosilika kosilika no te mama biloko lokola mbisi kolamba ngo pe mbango te ko vite fait ko sala nduma mbo vite fait te mama na ngai lamba biloko no na motema okita lamba na kimia sala ndenge nga na sali boye sukola mbisi no malamu na nyuka tia ngo na kati ya mai ya moto tia ngo mungwa ebele po mungwa ekota na kati ya biloko. On se dit à tout à l'heure en attendant totiki mungwa ekota na kati ya mbisi simane na koya kolamba oyo ezali bongo matembele na biso pona na posa ya kolia na posa kolia matembele. Posa ya kolia matembele yango oyo nazokende kolamba yango tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba anubia chane bana betu boso boka mataba bisous. Bonne journée. On se dit à tout à l'heure. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.